pasi pe mawa mokili mawa te mokili pasi mokili mutu pasi bandeko na ngai ezosala pasi penza ya makasi pasi onga moko na lobaka pasi na motema ezosala pasi chers compatriotes ezosala pasi chers congolais ezosala pasi bandeko na ngai ngana lobaka toujours soki makambo eza ya pasi na lobaka keno eza pasi soki makambo eza kitoko na koya pe na lobi keno makambo eza kitoko neti oyo na ningi na beta lisolo awa ya papa na biso papa Elombe Faustin Sukari ebele ya batu toyeba ye ebele ya batu tomona ndenge a forma ebele ya batu mais kande na lobaka la famille eosala pasi penza na motema neti nga na za boye motema nanga eza ya kozoka neti nga na za boye motema nanga ezolela eza penza bien te la famille eza bien te ata mukete Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker aye na ba solution ya kafu Gavker aye penza na ba solution ya kili na Gavker kande tolobaka bika na yo libela na Gavker la famille ata na 65 ans oko simba na yo mwana na système moko ya bien lelo oto mona ba para mosusu omoni aboti mwana okola 5 ans mwana zolobaka te na Gavker kuna bakosunga bino mwana na bino akoloba pona bandeko mosusu oyo bazoyeba te ayaka ne munene kolia malonga aliaka te kolala kutu malonga alalaka te me munene ezokota obésité matakita na Gavker makam nyonso bazo soignaka biso na système moko bien pona bandeko mosusu appétit ezalaka lisusu te pona kolia en tout cas la famille bobenga Gavker na lumbangu kuna penza ba solution matakitaka ndenge nga moko na lobaka ba solution ya kitoko ezalaka nango na Gavker na système moko ya kitoko penza mingi makasi Gavker Nelly Kambo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza Tomemeli Bino Papa Faustin Elombe Sukari. Papa Nabiso Aza président Yaba comédien. Nalo Bango Kabongo. Président Yaba comédien ya groupe Simba. Pas seulement un groupe Simba a format batu belé. Ba mosusu bazana groupe Simba, ba mosusu bazala kutu ata na groupe Simba te. Mais asunga bango
pona motema malamu na ye oyo azalaka nango. Nini ezoleka pourquoi toye kotia maya miso? Papa na biso azali lisusu te to eza nini? Avant na kota na mozindo la famille ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. La famille Kandena Lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Tango ozovanda kawana kobosa na pete kotia mwa mai na yo ya komela, mwa jus na yo, mwa sucre na yo. Kote mosusu mwa eloko ya kolia na système moko ya torose makasi. Voilà. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya ba linda bambote na madame Gracia Poi Poi ya ba Gracia bambote nanga na madame Judith Diampovisa bambote na mama Lisimpitu na pesi bambote kandenge zalaka na mama Celine Kaba bambote nanga na madame Vicky Mambonzo na pesi bambote na mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas mama Christine Lonongo, mama Joséphine, mama Titi, mama Tina nakobosa na binote na système moko ya kitoko. La famille tokota na makambo na biso kande na obeta masolo ya papa Elombe Sukari. La famille eosala pasi komona traitement oyo papa na biso akomi kozwa lelo surtout na communauté na biso. Et au sala pasi ya makasi. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya kosomba, bamapango ya koteka yango yo. La famille ngana lobaka toujours esalaka pasi pe mawa, esalaka pe soni. Ya komona mama moko akufi na quartier toyeba ye muto ba kabelo, ye muto ba bijou, ye kolata matakita. Chaque elamba ezalaka na sapato, chaque elamba ezalaka na sac. Metango mama zokufa, bokomi komona bana na ye bakomi kotelengana. Eza na ba couple mosusu papa asalaka mbongo na ye eza ya ye, mama pe mbongo ya ye eza ya ye. Omona ba mama mosusu azoloba bana baza ya biso nyonso mibale, soki papa na bango akosombela bango lupango nga pe na kosomba te. Mama mutu oya batelaka bana ezalaka nde mama.
yango opportunité yango yo $350 ya pamba sombela bana na yo lupango tango kosomba bongo okomi kotongisa malembe ata soki lelo okokufa te lobi kuna okokola ka lupango oyo tonga pona bana na yo lobi kuna okende kovanda ngo ebele ya bandeko na biso baza na poto kuna avandi des années 50 ans azomeka aka kosomba ndako na poto eosimba te opportunité yango yo okoki kosomba na yo ata 10 mapango ata 20 mapango okomi kotongisa na yo ba etage malembe ti na ndenge okosilisa kotongisa otie ba locataire kandenge ezalaka tango bino moko bozala na posa bozonga bokendo vanda bozongi na bino boke kovanda Congo na système moko ya bien. La famille tozonga na makambo ya papa Elombe toutaki komona message moko ndeko na biso Irsil Peshanga ayaki kosalela papa Elombe. Avant Irsil Peshanga aya kosala émission aya koma ba message na ye wana tomona ki mbutu na bandeko na biso ya les Abakouk o ba défendraka surtout Mams tomona ki mbutu ebele ya batu bakota baloba oyo ifale baloba pona papa na biso Elombe parce que tomona ki message moko toyoka ki biso nyonso papa Elombe alobaki ke ndenge aza boye ye atikala kobota na comédienne ata moko te mais bandeko na biso bazwa émission wana to message wana bandeko nanga ezalaki mbutu bon ebele ya batu balanda yango penza te jusqu'à ce que toye komona ka na page Irsil Peshanga message wana ti lelo eza. Alors message Irsil Peshanga ezalaki kaka aye ko s'excuser devant papa na ye pona ba mafinga o nyonso papa na ye azwa pona ba makambu nyonso o eleka sur les réseaux sociaux pona Irsil Peshanga lobi biso bana na yo oyo format to fingisa yo makasi kolekata bana na yo moko oyo moko bota parce que nanu toyoka te o mwana papa Elombe ya papa Elombe plutôt matakita toyoka te o mwasi ya papa Elombe alobaki boy toyoka te mafinga ebele o toyoka ezalaka na nzela ya ba comédien ka ba comédien de ba fingisa papa na biso Elombe. Alors wana nde ezalaki ba message ya Irsil Peshanga. Après ba message wana bino moko boyebi ba retombe kandenge retombe eyaka na communauté na biso. C'est ainsi que ole batu kasi ba s'adressa kata na Irsil Peshanga ye mutu akoma message wana et puis to yebi te nini esimbaki Irsil Peshanga akende kokoma message wana parce que à ma connaissant Irsil Peshanga afinga papa Elombe te Irsil Peshanga aya koloba mabete pona papa Elombe depuis toyeba Irsil Peshanga apesaka toujours papa Elombe respect à makasi to mona katana ba feti o mona soki bakiata feti boye respect o bapesaka papa Elombe en tout cas azo se sentir que non papa azawana ezalaka mwa bongo. Alors, comment on a message à Irsil Peshanga? On l'a batu ba s'adresser na Irsil Peshanga, on l'a batu ba finga Irsil Peshanga, kandenge ba mesana na bango ko finga Irsil Peshanga, batiki Irsil Peshanga ba komi ko finga kaka papa Elombe. Ba lobi yo papa Elombe, aza mutu moko, aza papa moko, aza na ba parti pris, aza papa moko ayebi kwa encadrer bana na yete. Azana bana na ye kote mosusu alobi boye kote mosusu alobi boye mafinga matakita na kombo ya papa Elombe bandeko nanga eosala pasi penza ya makasi soki lelo tozonga nanu soki lelo tokomi kotombola kombo ya famille Libota avant que famille Libota ezala mutu oyo apesa Belvi Kandi makasi mutu oyo a forma Belvi Kandi eza papa Elombe. Soki lelo oyo tokomi kolobela o les Abakouk matakita mutu oyo apesa poids
mutu oya forma si la bisalo c'était Papa Elombe. Toyebi ke premièrement grâce ya Nzambe ezalaka. Mais Nzambe akokita ye moko te likolo pona koya ko former mutu te. Nzambe a utilisaka toujours batu. A utilisaka toujours et encore batu. Eza te ke non parce que Papa Elombe na mams peut-être bazo yo kanate epesa batu mosusu opportunité wana ya koya kofinga Papa Elombe. Eza bien te. Eza bien te, eza ata bien ata mukete la famille. Quand ndenge topesaka ba papa na biso o babota biso respect, c'est de la même façon oyo ekozala bien topesa pe Papa Elombe respect. Topesa papa oyo respect. Papa Elombe to mona ye na ba interview te ke non akota aloba soki ba makambo mosusu to mona ba papa mosusu bazalaka akoti na interview bongo bandeko nanga tokomi na kobanga tolobi papa oyo eza nini. Toyoka papa oyo te ke non akota na ba interview moko boye alobaki boye amataki akitaki toyoka yango te. Toyoka ye te. Aza papa moko amipesaka respect penza ya makasi. Place nyonso akendaka. Respect ezalaka toujours matakita. Respect ezalaka toujours matakita amipesaka respect. Aza papa oyo to honore ye pe, to pesaka ye pe respect s'il vous plaît la famille. To pesaka ye pe respect la famille eza bien te. C'est vrai mutu nyonso na YouTube aye koluka visibilité hein, aye koluka mbongo, mais ngana lobaka toujours vanité de vanité tout est vanité. Tango zo luka bongo, tango Nzambe akotuna yo, na tiaki yo na réseaux sociaux, nini okendo sala ya malonga, na ebite pa ya Nzambe oloba Nzambe nga na kendaki na réseaux sociaux pona ofinga ka ba Papa Elombe. Eza bien te, kandenge olinga batu ba finga papa na bino te, yo pe ko finga ka papa ya baninga te. Yo pe ko finga papa ya baninga te, batu ebele babosanaka. Tokola. Lelo finga papa ya batu, mais lobi kuna, yo pe bana na yo bako fingi saka yo. Yo pe bako finga ka yo. Tout se pe ici ba, kane ba yebisaka biso mokila tour à tour, ezala makambo solo. Papa ona yo yeba te Papa Elombe, nini bo fingela ka Papa Elombe. Nini asali bino pour que bo finga ka ena niveau o bo finga ka papa oyo. Eza bien te la famille. Toyebi kata na ba famille na biso. Mosusu toyoka na kate na ba parents na biso. Ata soki ozoyoka na parents na yo, eza te ke no ekopesa yo opportunité wana koya kofinga papa na yo te. Ekopesa yo opportunité wana te. Ekopesa yo te kutu pouvoir wana te ke no oya kofinga papa na bino. Congolais, Congolaises, partout ozali kota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.